Mettez-moi ça l'analyse à Zoba. Hein? Mais oui. Mais oui. Analyse à Sali. JB moi za recruté par Wira. Test n'étant à Salara na Kiloba. Moi na mon collègue ça Kodikata kan Jolou. Vous comprenez? Tamba boya kai. On a testé ça Wira. Ya JB. Ya Salara na Kiloba. Moi na mon collègue ça Kodikata kan Jolou. Et logo bata baba faut vérifier. Vous comprenez? Parce que mon test ça dit so ba test bon yo comme tata na ndengeni. Moto ayambi yo na orchestre yo kokota. Yo kasi na Kiluba oyo muta ndenge muluba zaka lolendo soki ezalaka jiba za papa ya Wera akoba na oyemba lisapo nga bandi Didier Masela Wera Ansone yanga bana bena jibe mpia na Didier Masela Wera Ansone tanga banda ba père na liboso kwa yebiti ah ouais Didier Masela jibe na yemba bongo Ansone jibe mpia na ekuta yemba ko mabefaka banda ko nele monde muta utina matanga conseil no pesa ko mais ça conseil casté atika na ko lekana ma TV mikolo oyo doko apela ngeye apakola mwa mafuta ko vieux penaza mwa ko beba ko leka TV bongo et puis chemise na Beverly na latango trop vidéo vitesse ouais ça date hein ouais ça date so do cha ba date minene donc ba sali kutu bondi matin ouais ranson na ebisa out na ilelo oh ate date so bino makanta kilelo za ndenge nini na tun esi nango esi yebite ka concert ko mona ba tokenda ko tonda ba concert ko mona ba kenda ko tonda ba to yebite ka ba koza apeke abeti place à 40,000 places ba to payer à 15,000 personnes ba ke soutenir ah ils a somo ils a kanda wana amesana ko lia tongo midi poko na ndaka wera sko exercice ko ka mutu wana te kisimbe de ga makasi mwana zo peke crise ndaba ke za mutu apote tonto bogisi zo banyisa ende bazo ba bengana na ndako so yaki non nga banzem poso abeti lisolo na mona ki ko sopa e donc yango ka donc bogisa ko sabiso oh bon ngalo mama solo to sala su clan maison mais clan BCBG za radio o mona nani kuna so mutenga forcer ngeza mingi afande mais na wako ndia koma pasteur na poto ah ndena yoka na ebite chez Zabon vous comprenez clan BCBG za mais yo sama kama kindo kitu te nazo tuna nde kalu jalinga mi kakokita zongi suna orchestre bon ngezo ndi esika moko na code do yoko bi makate fo zala ka awa clan maison mais clan maison na malelo ba so mona be héritier mona ba fabrica so mona ba déplique bon clan BCBG kuna za code ya do ko bi mate fana ndaka mamba pesa ko fufu zala wana vidéo vitesse tala omoni lelo le roi de la foi ko na fabrica sa kabila héritier kabila mais biso ba ki ben so to mona ba fabrica so beta bon matolo ah ah so la no mona ma seki Fabrikas qui baisse à robot Fabrikas Metinoa viens nani ko abosa ni pe abenye ya oh mwana jibempe na biologiquement donc ada petit na biso azobunda na ye pe makamasala ye bana te moi comme mutabale un magicien un moi na bale na koyemba tozoloba te lobi musique ngaso na otali sopo yebele kala msu na musique ngana yebeka junior abandai na bale après bale ayeko comme magicien aoleka po amige niema azosala ba ça ba magie azobimisa ba biloko et puis na mona so akomi na koyemba donc c'est normal so moni ke mona ba makamando tambola bien tomba longo pas fabriquer vibrateur ozo sentir que non makambo comme ko kende bien mais ton ka komi ka vibrateur mpia na chance wana esili hein toujours avec les sous-soutien vibrateur déjà pepele azaka pepele donc ba comme ça vibrateur mpia na chance wana bango bazolo ba wana esili mba moko so ba chance ngo ezalaka neti boye nani vient na biso kibensi comme dans 62 ans d'orchestre dans comme âge mon avion malange zaiko azaka wana to Gilles qui enani comme na JDL a comme déjà je crois na ba 58 ans donc azana ba kolo na ba bazami kolone na kati orchestre mtu papa chéri ko bato na so ba kana ba chance petit ba lo bana bango bongo ba continuer pe ka koyima vidéo vitesse fabrica ça des concerts na poto héritier na concert na poto faire écoute ko lo bata to beto concert na poto bientôt nani déplique pas qu'on peut sa dette na poto ozo comprendre na ba koko oyo fabrica sa boti nani Patrick Bekam azobeta poto ozo comprendre bina filer a kopesa nini date kala te na poto sikoyo ne puisque moko ya BCBG apesa sa date ka atala matadi bogisa opesa wera nzembo ndenge ni so wenge sama na banzembo noko wera mulolo bato baloba kesa noko niko ba Kongo yo mate papa chéri muluba mayemba kimbala mololo yiki mambo ezaka no kwa wera siko no kwa wera na banda ko pesa mo banzembo sera na ga bogisi kam tano pesa banzembo non bogisi pa lobi apesa wera son banzembo wera za na ngwana za na aja ko manzembo te seri wana
c'est rana tala mutu munene bato bakimaka na nzela puis babelaka liboma bato mibale na lemba so lisola na kosi kendo kotuna ye na masane moko boye to banda kotambola tambola bisimba nsima babela liboma ye nde bamema ye na mboka esala mwa moke mais omoni basymptôme etikala ebujaka mutu Auguste Bobem. Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce moment, vous êtes tellement nombreux. Il y aura l'émission à Bino, Bolingaraming. Donc, on est sur www.idéologie.tv. David Ewembe, Masola, Balabala, toujours. On a repéré ça, la rapport de Sarabino, toutes les choses qui se passent ici en Angola. Et c'est un David Ewembe, la Sarabino, Ango. Na beta, Rapenda, Masola, on et c'est pas ça vraiment Namboka. Merci beaucoup, on a abonné à Bisso. Merci beaucoup, on a battu Masola, Balabala, Batalanda, Balanda, Bisso, Idéologie TV. Donc, vous abonnez massivement na Masola Balabala, na Idéologie TV. Partagez vos salarawana, like wana vos salarawana et salaka biso penza ba bien. Donc, na Masola Balabala lelo, toza bongona adriche les sénateurs comme d'hab, toza na actualité za ko dominer mingi c'est moi ba problème mo où ça ko s'est passé na bana wenge. Donc, le problème est ça, jour au jour. Donc, Masola Balabala, tellement de l'actualité. Pour te faire des moni, Bogis Bompema, la sortie médiatique, aïe, ko bête sous rançon de Babylone au Moro. Comme si, les musiciens mingi ya wenge, bazo qualifié car aoué rançon na zamutumabe. Pourquoi ils ont ça la mabongo? Donc, tout ça là, donc, Makambongo lelo, et tout le monde aussi, Roger Ngandou. À sa sortie médiatique naie à zongeli susu ko beta lisolo ya bana donc ba poana benda toza sensible ya ko solongo lelo na adisha les sénateurs Botard ouais Botard de David Ewembe bonne santé ouais pepele na ninga morote quoi morote toujours donc ba morote ya bana tu ya maison mère quoi donc côté bozali bon là tu vas pembe bolandinga. Ah, papa, tu écoutes quoi? Ça, coïncidence, c'est que ça, tout le monde a pembe bon. Toujours tant la peine de monter ma pembe, ça monter ma pembe, moi trop. Ah déjà, les sénateurs, bon, ils vont s'en avoir rançon. Papa Moro était très très fort, donc laissez l'orchestre. Oui, ça la répétition, va filmer direct. Voilà, ça n'a pas faute, ça n'a pas ni union sur tout le monde, donc tous allez qui wana mardi, le mercredi, hein. Pendant que le coulisse, le mercredi. Dans le jeudi, donc, tout ça, on a répétition. Donc, idéologie, on a au monde, on pas sur la maison, mais au coup, et pas fabriqué ce maïs sur les alaka. Donc, biso idéologie, na biso zalaka. Bazo la sa place, ministère répétaka. Na ba jour, na siège, pena, au mokil mombeye, bi na minute qui pointe ça, est-ce que bazo pour se retrouver avant bayo kaba vangu ya tous ces pays ici bas et puis bazo filmer mokil les autres là partout. Donc, tout ça pepele, tout ça na ba programme na biso. Bientôt, tout ça lancer les bino pistes na biso ya tous ces pays ici bas et puis orchestre mon bazo voyager. Pour nous renoncer les Samoro en France et puis là tu renoncer bah salle photo bêta déjà au mon qui mon besoin là. Restaurant plat Kadabanda na Mars na Roi 14. Chez Plat Tanzania. Donc beaucoup de rakotara awa solinga kolia biloko bien solinga ko s'élémentaire hein. Ezateka ko lia ko tonna non te. Ozaka na souci pena santé na yo. Ozo lia biloko na principe. Ozo respecter alimentation na yo. Donc kotara benda chez Plat Tanzania na Roi 14 wana okozala décider. Adisha les sénateurs to fandi boye toujours à l'internet, toujours à la TV, toujours monas. Comme c'est comme un film, moi série mon boye, ba musicien ya wenge bazo taquer à chaque fois ouais rançon. Tout le monde qui Blaise Boula azo ko se lamenté kaka pona ouais rançon. Tout le monde a Bogis Bompemba même ma azo ko se lamenté kaka pona ouais rançon. Qu'est-ce qui se passe? Ouais rançon qui mutema mabe ya ouais rançon. Azo chande te pona nini? Et oui, mais na bisolo moko na bana batu ke nganga mokila zala susto a fait ça batu succès pe banganga ba koma lokuta. Dans les seuls combo et pe ça mutu succès donc ça mutu na actualité za komba we ranson. Donc mutako comme esika moko ba monika zo ko kali susu ta zo kana li susu te so ka tangi komba we ranson espace à 1 heure du temps donc azade yana ba so ba 1000 combien de vie. De on mona ga réunion so fo batu ba le kaka ba o baza ba faible ba o ba sila ba o baza sur actualité te il faut batanga komba we rapport mokile ta la bango susu oh jeune ko tunani oh na mona kala ah, poni na tengi komba wera. Donc yamona ming faut ba le karabalo ba makamba wera. Donc mona bango tona so afandi ah
na yo kana kala ndeni tena ke kana komba wera bato ba changa ka on ba kana komba wera sala bangalo kote Blaise Bula nenga yaki bongo ayiko kosala wera mama Blaise Bula na wenge kute sangani o ba yebeke bato nyoso bazongi na impact atikala ko yoka na te bongo na kiye moko nini kosala fo atanga komba wera po yebana te wenge sangani esali ba répétition ebeti ba concert na ba stade na ba pullman mais Blaise Bula zo yoka na te bongo siko na kiye moko sani soko sangana na bankoyo yoka ni te bosko na kiyo moko esani fo leka oloba Bogis mon peu m'appelle fan Bogis faut comprendre ye Bogis ça a problème te Bogis ça a problème nini Bogis ça a pire petit non même la wera saki ando tambola na Kishasa côté wera zali donc anda ko ngako dame fort et comme na tamoko boloko ya kola kan nzoto mike mutu munene exaucer za ki so amone azo piquer crise donc ça Bogis so Bogis ça a bongo au separateur de soit la TV so senti pena que non ma papu kwei de soit za pa wera bo mona ko dame alien na journée baleki azokosa ko sabanzembo anda ko yiba na ba orchestre na balemba de moi les rois de la forêt totalika appétit na courage et osimba ka un jour si ko tellement exaucer comment qui trop compliqué crise ma pasteur autour na moi mon bébé c'est quoi non maman c'est rien de tonton Bogis donc banda ba yeba ke mto Bogis nte bang sa mwana ba binga na kai na ndako ko kinani nga kenaka mo ko lié ko maka pasi makame ko maka pasi omoni ko maka le kana te valo ba ma ba wera. Et puis lelo ozo meme bongo azaka na poso ba fanatika wingi ba menacer po azaka na sida so tali o mona mbebo na ye koma couleur moko na potali bumantaba donc so tali kabu awata modana liwana e donc tokolanda mutu lokwa Bogis te oye moko na onenga zana musique atika te ezande diarrhée o asumbaka ya sida ne mutu longole na podium pa ko tena maso 1 heure de taille mbati yo mona lelo na kata o mona ga tiki mite azane pa na temps beta musique na ye mais loko kimisi musique lelo donc asumbaka trop donc nenga zana diarrhée koma egi donc nous avons pas tellement 30 minutes na podium yemba ko rater fasumba donc on le ratika musique de fois les gars toujours abanda ko ba komba wera na nenga mais comment que totala to ki paraete azana songi mutali boso tant tozana Luanda tonga papa chéri ke abotana danser na chanteuse moko ya papa yemba mokile bien ngote mais émission le lopo azo kate vous comprenez donc tozana ta ko la na batlo robeta ba Bogis te moko na azana na programme santé si les autres dérangés mais ezo za la nini olingo lo baga nyonso o Bogis alobi accusation na nyonso za lokuta abanango lelo te et puis lelo te yo comprendre que batinda kai ouais Bogis bopemba nenga za bon batinda kai lelo monani omoni wera lelo nenga za wana so amoni pena ka drisha beti mundu ka déborder obenga bisa drisha keba abenga agangelanga mais tala banda Bogis anda ko finga wera tala Bogis banda lo mabe wera soit déjà pire petit à papa chéri pire mutu ya wera ata jour mota pegisa ceux qui ont appelé pire masana vous comprenez donc to ko ko ba makambo siko lelo te lelo ba tebele pe ba profita na sima mabe po finga po ba tebele ba fana wera balinga wera te wera lelo ba ba camarade ne tout bazala ka chèque na yi tant wenge panzali tout le monde avec wera comme un commerçant te ka ba mituka banini mais ba mona wera zo ba petio ba yebani te part ça ma ba bouger mokili ba ina Titanic intervention rapide le rota ba dindaki pas si on a les gens bakanda ne sala ba moi to amsu ba force ba sala ba pondération oui te simbata ke poto na ba mise bango nyonso échafaudage ba koti bandi ko buka ba mire do bango fba lo baka komba wera fo wera ndaza leader na bango ye muta recruter bango na wenge ndenge ba ya bango tout wana à part Didier Masela wera muta recruter bango nyonso ne baza na bango tout de baza bana ya wera biso ko to baka ba fabrikas ba héritier photo tchara pe na bango ba Blaise Bula na kati bana wera mais oui photo si non les solo avant to kota masura bana wana po yango pe eza lin ya ba thématique ya lelo Bogis Bompema souvent a des chaque sortie médiatique na ye a déclaré kaka komba wera et wera a répondaka Bogis Bompema te elingo lo bani c'est que wera zaka au courant ya makambo wana Bogis Bompema ayaka ko kosate alobaka ba vérité o wera sala e apese banzembo wera apese eloko te ni ata chapeau wera pe a monter mabe est-ce que wera zwana ako fana na azu pena taba na kotala makambo ba balobaka ba TV na ba internet Bogis opesa wera nzembo ndenge ni so wenge sama na banzembo noko wera mulolo bato balobaka eza noko niko ba Kongo te yo mate papa chéri muluba mayemba kimbala mulolo yiki mambo ezaka noko wera siko noko wera na banda kopesa mo banzembo sera na ka Bogis kam tano pesa banzembo non Bogis pa lobi apesa wera nson banzembo wera za enga aja za na ngwana za na aja ko manzembo te seri wana sera na tala mutu munene bato bakimaka na nzela puis babelaka liboma bato mibale na lemba so lisola na kosi kendo kotuna ina masa ne mongo boto banda kotambola tambola bisimba sima babela liboma yende ba memai na mboka esala mwa muke mais on ba symptôme etikala ebujaka mutu Bogis Bompema so masa na tikala liboma ti lo na lemba
donc olandaka te eza basymptôme liboma moto esalaka bongo donc ce jour wana eye mo ebimi makasi sanza bulu ya sanza na ezalaka boye ebimi motu na ye yaka mwa boye omonaka molobaloba bilobele epuis nzala azotambola nango moyen eza te donc il faut comprendre biso toana terre pour répondre de toana na terre kosala promotion na biso na boza na temps répondre bogiste mais bozala nde na temps ya kofuta ye bambongo na ye ayaka Kinshasa kofuta ye babiloko na ye ayaka Kinshasa pourquoi pas porter awera plainte ayaka bakishasa wana cérémonie na potaka na okende Kinshasa na okangisa wera na osala boye faka porter plainte yo mutu mutana mbongo na bonga david so na mbongo na nge ume na mona ofuta te na porter plainte po nde tikala te nga mpe na porter mutu mo plainte docteur mo boya lokuta azalaka kote ya babita kuna fona kangisa ye po epa esikoka nga mbongo do eza bongo ya lowa nga mpe nakokanga do so mutu ala problème na nga so na mona eume na okangisa o do soki azali na problème awera aza na baniongo na ye il faut nde aluka moya akangisa wera po wera fute bambongo na ye wana eza somo ezaka kanda wana amesana kolia tongo midi poko na ndaka wera siko exaucer azokoka mutu wana te kisimbeleka makasi mwana azopeke crise nde abayeke eza mutu apote tonton bogisi ezobangisa ye nde bazobabengana ye na ndako soki kino na ninga banzembo mposo abeti lisolo namonaki kosopa ye donc yango kaka donc bogisi akokosa biso bongo aloba makambo ya solo apesa wera banzembo te aya na kaye wana esika akomaka yango biso to aya nango likambo nyonso esengaka fo balobaka nini epreve ezala te mais eza babiloko akala weka ye moko biloko nyonso wana sikoyo osengaka mbongo te po wani so eza biloko akala eleki kombe deza nzembo wana alobi abandaki kosenga yebeka ke wi weka soki awuti mikili aye nzembo wana tomela yo tozwa nzembo wana tomela yo soki eza bongo donc weka so na opesa so bogisi eloko te soki eza nzembo na ye tozwa yango sikoyo tomela aboma biso député international fiscal bokotaka masola balabala ekosala bien pile le top dege tozalaka mpenda na masola balabala kale ya mboka Patrick Difwana kale ya mboka bwanya mpe ezalaka mpenda na masola balabala ekosala bien adise le sénateur na masola balabala tofandi boye tomoni dossier ya makambo ya bana ezongi lisusu Roger Ngando communicateur to porte-parole ya JB Mpiana même fonction na yo aye koloba ke alobi mo ebele to banda moko décortiquer sortie médiatique ne malembe Roger Ngando alobi soki bana bazalaka na musique donc c'est que Weranson JB Mpiana ba lempela wenge presque vraiment bimba bazali bana ya fondé ya Didier Masela tango jiba yo koma président donc c'est que bango tout ndenge bazalaki bongo bakomaki bana ya JB Mpiana donc JB Mpiana aza papa wera oza d'accord nango sikoyo alobaki tosalaka baanalyse oka baintellectuel omoi te mo asala analyse azoba mais oui mais oui analyse oyo asali JB moko aza recruté pa wera test netanga asalaka na kiloba mwana mokolesa kulikataka njolu e ozo comprendre tant baboyaka ye wana te sa wera ya JB asalaka na kiloba mwana mokolesa kulikataka njolu e loko bato baba fo bavérifier ozo comprendre yana ebisi JB avakota wenge yana lobi te asalaka test wera akoma mwana ya JB oyo ye moko azwi na orchestre yo okuta déjà orchestre c'est salama JB avakota wenge asalaka nzembo vocal mo ezalaka na efalaki ve na biso nani ndeko awera oyo kombo ekimi ya komona ekimi koyaka na émission efalaka sa vocal na yando simba te na katika ya staff ndenge ezalaki moko abi te mista mo mikolo aye wana ozosala nini tokomeka ye mpe nano aboya na ye no ameka na osala test jibaye aye sikoyo adéveloppe vocal yango so na chiluba mwana mokolesha kudikandaka ncolu e ozo comprendre na chiluba batali premier jour ndenge ayembaka yango wana babi bon yaka na olobi daya tokomi retomeka suko bandela yango siko moto asali so bateste bongo yo okoma tata na ye ndenge nini moto ayambi yo na orchestre oyo kokota yo kasi na chiluba oyo moto ndenge moluba azalaka lolendo soki ezalaka jiba aza papa ya wera akobanda koyemba lisapo yango abandi Didier Masela wera nsone yanga banda pena JB Mpiana Didier Masela wera nsone tanga banda bapere na ye liboso po ayebi ti ouais Didier Masela JB na yemba bongo JB Mpiana ekuta yemba koma befaka banda kutu Alain Pela après nani Alain Makaba après JB Mpiana mais beke Makaba osala eloko te amitié troisième amitié troisième vous comprenez mais eza bato de yaba yambaki
omona ki ba témoignage ba vie na biso mais boanga vous comprenez ya kozala père awera te wera mtayambi akoma super na ndenge ni lelo makambo bana ezopesa makelele lelo bazongisi yango pourquoi omoni na ba orchestre lokwa ba BCBG nga yoka pas si fort tango zobake bana batu bazalaka te bana mwana eza nini ayaki na makambo na ye ayaki na chance na ye na talent na ye nde moto esali ebima mais soki baloba bongo okamusanga mpo natala batalent ya bajino oyo azalaki ayemba kutu bavoka nipa na ye butu natangi wana chamba swa tete oka mélancolique mwana mobali azoyemba okosepela donc oyoki bien na nzoto azalaka na talent te mpo babiloko wana yaka na biloko na ye moko babiloko ebele boyembaka wana banzembo wana bamisio asala vocal eza banzembo na ye tala na chance sikoyo banzembo wana oyo esalaka basuccès na kati ya orchestre wana azalaka na chance te ozo comprendre mwana bataya banani oyo komone nani Fujiwara nono Fuji sadiani dada espérance gentini mbakango bila moto ayembaka kitoko bongo na batala mwana azalaka na chance te tozwi bato lokwa bashai ngenge ibuba grand chanteur bana mokili banda grand chanteur mais toyoka esika moko te tomoni ke obaki bata ba chance tomoni ke mwana bato makambo ndo tambola bien ntongo balongo pa fabrica vibrateur ozosentir ke non makambo komeka okende bien mais ntongo kaka komika vibrateur mpia na chance wana esili toyokaki lisusu te azalaka pepele ntongo bakomisaki vibrateur mpia na chance wana bango bazoloba wana esili mbala moko so bachance yango ezalaka ndeti boye nani oyo vie na biso kibenzi akomda na 62 ans na orchestre comme âge mon avion Malange Zaiko azaka wana tozi Gilles qui enani comme na JDL akoma déjà na je crois na ba 58 ans donc azana ba kolo na ba bazami kolone na kati orchestre mtu papa chéri ko bato na so kana ba chance petit ba oloba na bango bongo ba continuer pe ka koyemba tandis c'est bosala ba kère lokwa ba shwela bino bo pesa image ya banzembo wana ba Jeannette bombo le bino bosala ba kère ko banzembo ezala na nina na lumière à bien donc bino so bien bino bozala bino ba malchancé mais vous faites na kati orchestre yango boko ba papa place wana boza pas même attendre ba 10 chansons na kati orchestre lelo ba fabrica ba l'équipe bino na carrière ba vie wana tout le monde bana tout ba utina mkongo awera ba l'équipe bino yo kanti ko zala papa ya mutu ba benga mutu mwana ya tata na musique il faut ka yo botay tant to benga fazer afin de la rue balabala mte botay otobenga ba fazer afin de la rue yebi sanga siko balabala mta bota fazer balabala mte bota fazer bata balabala question ngo wana vous comprenez donc ce faut to bakato to sana analyse comme ba mikolo to mona rango mona mutu bazwa na cher ba PC muta formé ye abimisi pasteur Kakenza abimisa mon frère morobo lelo ba wana père spirituel nanga aza tata botier vous comprenez tata to benga rango na cadre ke biso na Congo toza totambola rado toza ba bantu toza na mo luzitu morobo respect morobo ezata ke so bengi mutu papa ye mutaboti faut to kuta pe manzela to mona papa bato pai mais so abote ngate to ko benga be papa no ko benga be papa te faut aboti na ngate vous comprenez donc respect on a toza na ngo yango wana donc lelo soki na kati ya BCBG bazala ka na fils kata na fabricas maestro mutabete mando mais lelo to lo baratin na ebisa oti yo mona dawe rawela mona mutu mais biso ra fabricas asala ki featuring na kingandi o fabricas ba ko zo pa mutu bu o hérité que na yo place bango mba o mona biso to wela kate lelo wolo ba lelo bo kumse ba nsuba na mso beti ba concert ba bengi binote c'est obligatoire car ce mois na biso auta pa na biso beti concert fa bengi sa biso ya ngwa pe sengi ba pousser ba lo baga oui mwana na musique azala kate bon ya hérité to kenda ki ndengeni concert e kotsala rebelle le roi de la forêt temo na seki mbongo mso ezo bimezo koya le fora concert wana msusu biso lo kenda minga ba banga ko bengi sa biso na ba concert po biso so to nyati concert a mutu concert ne ko mara roi ya biso talaga exemple na Olympia roka bengi sa combien de misi mettons wera ya kaka wana to tiko ko sisa ki buisa mpipa le roi de la forêt matin na concert bo ayaka na musicien ayaka ye na danseuse na biso na robo santé bête sauvage na ba twaka ba ka des danseuses sur Nabi Clinton bo concert Olympia comme on dit concert ya wera mazaki invité biso ko inviter makamwana le roi de la forêt awele la kana motu te bango bolakisaki tala otika ofanda journée moko to moni ba yambi wera batune tous les questions mokili abeta pikir mo boni eni atendait kota BCBG
abeta piki po eloko wana pesa mabele le tcha makele na mokili mais tant que yo za muta mutebi ke eloko to na beta kango tcha makelele tango yo zongisa ngo lisusu kasi posa na posa makelele ezalati lelo komi ke Roger Nganda bimi aloba ke non te biso to na nenga mabete boy na bote oye po ya ko sena intervention mais conseil na ko pesa yo mikolo football ko na moi porte parole mususu pour kondi mingi na nenga muto to bongo yo ça bientôt les gars émission donc aux aviers pemana nous boluka na porte parole sur yo ça intervention na wana Roger Nganda moi mikolo kondi mingi kondi makasi na moi elongde comme yo ça bientôt les grands na ba TV conseil gratuit na ko pesa yango wana mais à défendre loko moko boye à même un peu moins pratique Roger Nganda lobby batu bazana bana na musique eza fali pupa akoti mwana na ndule batu bazana bana na musique eza vena biso marai akota mwana e ya tanga ya fali des journalistes ndé mutayebisa ki o mata zo ba ya mwana mwa c'est fali mwana mwa si mutu ayemba soto obi lelo bano baza biologique basé belé atangite soto ye pa papa na biso evolokolai oui bana zana batontolai bashulai baza wana baza bana ne biologique da bato bota bana na musique ndé ba mwana papa na biso juna janana ba gims ba daju ozo comprendre moko na bosa na kombo na e ozo comprendre soto ye pa na vie na biso dido yo aya na balola mwana ozo comprendre baze belé to mona pe moko ya mona pepe kale ayemaka pa fabricas bato bata bana ba biologique mais o ezeke no esika aye ba encadrer ba PC formation ba lakisi nzela o moni ngo yebo voye na ngo za bien mais ndengo zo yembela ngo e bando chore ta yo fo yemba ngo boy po biso to lakisa bato biso pa na biso za bongo okoya na yo zo yemba batalité osana ni na bien mais ndengo zo kenela ngo boy te peso kilo zongo banda ko yemba ngo de zo mo lourd makasi comme ça mo léger resalo mo bien e ko peso makam te yo fo yemba lokwa moni yo fo takara mingi côté veki kestera yemba te yo imagine za mingi ve kale mingi ve kale mingi on a ba coaching oyo ba kolo ba orchestre bazaka nango avec ba mission ba yaka pa na bango so baza nango te po so baza nango ba benga bana batu ba malchance te ba benga bango ke bazanga chance te mais tellement ba ozanga ba biloko wana yango mto benga bana wana ba malchance po ayeka ndenga yaki nde peka bo kumbela OK faut ko l'accès biso ye bitango héritier yaka lelo na fandi na oki na tele mission na mona ko faire zolo baka na oka héritier ka bela batu mbongo na ndimi mazaki mutali boso ba héritier ba mi se ba tetan le marquer kendaka petit on a on a mo ba cracher yamba ka mo boy vous comprenez le roi de la forêt a une vision héritier pour batebele ba yamba ka héritier bazaka na vision na été boyambe héritier na orchestre na mino ayeka ka bozo tala mwana moke boy wera tali oh lo ba koza moto boy la ngai elo héritier au comparer na nani kuna au comparer héritier na nani donc à dire sénateur surtout la caméra boye oza à l'aise ya koloba ke héritier watanabe aza mwana ya Werason kosonga ngamo ko tuna loba ngona mte ote kolanda nini avec héritier beta concert à $300 olanda ki conférence de presse à salaki alobeni abinga ata bato balobi mwana musique azalaka te nga aza mwana nani ya Werason bato bakita baloba mais comme tu peux Mignon Abraham a contredit pe JB Mpiana mais oui pour nzembo na ye moko le bébé ngana za mwana mais na nzembo na ye moko ça code ça titre dans code moral na nzembo ya Abraham ye moko Abraham oloba ngote tanga lobi ngolo na tongo tongo bazoyemba lobi nini papa chéri lobi yoka bana ndenge bazoyemba abenga bango bana na contexte nini kasi yango ya loba tanga benga bango bana ezaki ba daida mbande ko yemba ko ba soraya kasi Abraham lobi bongo abitango abengaki bango bana wana ebete soki place yango ezaki daida to soraya to junior mtande ko yemba na ndenge Werason alobaka na Chantal yoka kolela ya bana ezaka Ferregola Ferabimi ya boye ne ko tanga komba li padre Ferabimi to moni JDT ye babindombe kingani bayembi ozo comprendre donc bana musique bazala o jibe moka loba peke oui yoka kolela bana yoka bana ne bazolela na nzembo ya Abraham code moral o nyonso azala ka mutaba doute akende na album wana ezala soki pe na ebite soki ezala album ya Lopele je crois bo c'est Lopele te za album na bango moko boye akenda luka nzembo ya code moral ya Abraham tant Abraham bayemba yoka ye moko ninga zo yoka bana ninga bazolela so na tunaka bato bana wana o ya lobaka ezalaka bana nini JB Mpiana azana mwana ne biologique
oyo azosa la musique wera son ana mwana biologique te azosa la musique omoni ondeni non omoni biso tokoloba makambo mosusu te biso ojiba bimisi mwana pena oyo azosa la musique biso tokokota nano makambo ya bana biologique te wana sikoyo tokomosimba famille mais ezaka conseil tokopesa ndeti junior aza petit na biso mwana jibe mpena biologiquement donc aza petit na biso azobunda na ye pe makambo asala yebana te mwa ko mutabale mo magicien mwa ye na bale na koyemba te tozoloba te lobi musique ngaso na otali sopo yebele kala miso na musique nga na yebaka junior abandai na bale après bale ayeko koma magicien aoleka po amige niema azosala ba magie azobimisa ba biloko et puis na mona so akomi na ye koyemba donc eza normal soko oyemba biso pe tomona Gladys tomona te Gladys asala nini Gala sana na clip asana nzembo na ye beta en États-Unis ti lelo asana clip na ba américain asana clip na ba américain ti lelo betaka vous comprenez to ko bolela ba bloko mususu te to lo bara non jamais wana za petit na biso soki pa sa musique asala ka effort et aussi mbara un jour moi te ke batangi komba bana ba fali batangi komba bana ba tumso mabosa ni na mwana bango moko junior pa sala la musique Rojengan mais oui nenga tanga komba bana mususu abosani ke bana ya vient na biso marai bongo siko junior wa bino wa papa chéri ye pa yemba pour no check comment na été olingo basiko ni par là kasi po bino bosenga bana biologique ya koyemba ti on te bisi bango eza mutema mabe bango moti ba ofanda yeba ke likambo moni lelo na biso David na ba orchestre o so batu basali baneni ba botaki lokola wera po wera zana niti wera za teke o papa moko boye akangaka makambo non ayeba ko fungula polo bi batu bazala batu bo papa ni akanga makambo papa ni akanga makambo kasi tanga na mwana mwa BCBG au sa 67 yo kasi Abraham se fala le rota qui était le longa zandeni akena photo ça fait 32 ans je crois sur banaki na poto ba le côté bon monika comme un gouverneur ba wario pour ana comme gouverneur sur ba wario pour makambo wana mona ke côté ba pesa na bango valeur. Donc c'est ça. Donc il faut que ça rabana na yomo valeur avant batalibanda. Donc ongolo na musique ya Congo ndenge eza bongo ezandeka we ranson nde mutu aboti bane belé Aleki batutu mutazu tan ko sala carrière abimisi bana ebelé. Et puis bana ngo ezateka babimisi bango bazaka bongo na mpepe bana ya succès. Eloka bana nde mutu poser problème. Kasi yango muteko boma bango peut-être. Eza chance na bango. Chance na bango bongo. Eza na talent na bango. Yango na lobi jidelo afandi kuna za na talent za na chance te. Ki ben so aza kuna za na succès za na talent te. Ko bimisa mwana, il faut mwana ngo pas na succès. Akoma pe na ba niveau moko na place ya wuta. Yango nde mutu zo lakisa ke oui. Les problèmes ezali mo ba orchestre na baboya rabana bazati. Ko bazana bana te. So que pas qu'on fait jamais quoi biso que la musique bana bazate so le bango le ignorance abi ka azaka na fierté ta kota boya kata sala balolende abi ke côté kuna boya ana fali na ye ayebi bongo we rason biso ko to loba te so bani ko tanga lelo ti 12h to koma to tanga ana bana ye ebele bongo jibe ya pas na bana me bayeba ni ndete bayeba na orchestre na mais tant ba bimi lelo bayeba ni te Podino grand chanteur akoma na nani mutasha ni ya nini na bien ni akoma na commerçant na poto jino comment oteka na yeba makamne na poto soko ye ozu Abraham ye wana koma na gouverneur bawario secret na ngoza kanini côté a Werason soki baza bana soki baza soki balongwe ba misusu mwa makambo zo kende bien bisaka batu ke wera azalaka de mutema malamu wera ndo linga koyema nzembo mbayimti ye moko te wera zaki na album na yeso ayoki oya kaka char de poule wata satellite atanga bakombo na bango bocha bango ka yango moni tango wera balongwaka abetela bato téléphone nzembo ekanga ti lelo buja mokili ta yembango ye moko pona kata wenge da wera nomba banzembo na ye moko ayema mokili monde ya surprise ye moko tanga ye akomi sikoyo na bana oyo ye moko lelo aboti esenga fatikela bango chance atikela bango tamba yembaka bato bayeba bango joka ti sera na ndenge wera ndo komisa faire alekaka lempela na koyemba lekaka lempela na koyemba te ne wera azosala ke bomona faire aleki batutu na koyemba wera bando osala bongo mais oui so faire ayembi oka satellite aja na yembi 10 sur 10 mwana mayele azosala a revese bango bato bamcomprendre on dirait bazoleka bamusicien tout mais sérieux on appelle tout le monde ba jos bien na banoyemba déjà bien c'est rare tout le monde a ba misé belé bazoyemba danger mais tala sko bano baleka na nzela wera tanga bakombo na bango ndie bazoyemba danger koleka bala nyonso ya nini
ya Congo wana mais ba grand chanteur bazala rappel na Congo bazoyemba mais bazokanga bango baotanga bakomona bango na pasi mais oui reste que moi yembika muke ah satellite ah chair de poule ah yebo bakamwa azo seka dazo la ksandire makambo yazo sala ndire na bokese musu ezati donc mutu mala moko il faut acha mutu wanaka donc yango lelo récite pesi bana na makambo lelo bato belé bazo ba tala na bisayo Fabrika ça a des concerts na poto, héritier na concert na poto, faire écoute que le bateau tout bête concert na poto. Bientôt, nani déplique pas qu'on peut sa dette na poto. Vous comprenez? Na ba koko o Fabrika sa boti. Nani Patrick Bekam azo beta poto. Vous comprenez? Bien affilé a repé sa nine date kala na poto. Sikoyo ne puisque mon corps ya BCBG. Après ça ta date ka la matadi. Eti azo soutenir ka orchestre. À côté kuna mais qui est mon côté donc il fallait que n'attende fallait concentrer yep abunda pour n'ande côté là yé parce que bingi na ibuba vient na chaîne ngenge mais yé mo déjà big bani bazana bona chance te bana bazana ba on a loupé mbaté donc tout ça abon eza yende mto wa fina bango to bana bango ndem to bazangi na makambo kasi bando ba ke randa ko yemba mingi tando tikela bana ba yemba o wera bando ko yemba te OK nde wera abande ko fungola nde alingai ko za l'égoïste te lelo ce que ba comprendre ngo Mino Abraham Alobi, héritier l'on avec combien de vocales dans la maison mère. Héritier l'on avec combien de nzembo dans la maison mère. Fabrika salon avec combien de vocales dans la maison mère. Na ba nzembo a succès aussi. L'aime sous tango Mino Abraham na BCBG Fabrika na côté maison mère. Et ta la vie Mino Abraham azana. Ta la vie azana. L'aime sous ba ko PCP invité pe na ndenga peka ya nini ya Zenith pe Fabrika ça pour beta lever les rideaux. Oh boy a été président de konae. Ici. Mais ce que jour ni ici à BCB déjà ça les locaux mo ba bengi spectacle ba ministère maison mère. Bino bozaki danger bino bozaki ba ceux qui ba ndengeni lelo capacité à BCB jenenge kene à maison mère pour biso na minute to kolongwa donc clan wenge tikala ndenge to bazaka bango no sommet lelo to sala clan maison mère. Clan wenge za rasute. Te ezanango komba wenge tikala. Clan kombo ga tikali. Mais ce que biso surtout ya to sala sur clan maison mère. Clan BCB je vais à au monde nani kuna. Si on a forcé les amis à fandi, mais on a dit comment pasteur na poto. Ah? Ndena yoka, na habité chez Zabon. Vous comprenez? Quand BCBG da mais yo ça na kona kindo kitu. Tena zo tunande. Kalu jalinga mi kakokita zongi suna orchestre. Bon ngeza ndesi kama beza na code ya do yoko bi makate fo zala ka awa. La maison mais la maison c'est la lelo ba so mona ba héritier mona ba fabrica so mona ba déplique. Bon clan BCBG. Kuna za code ya do ko bi mate fa na ndaka mamba pesa ko fufu zala wana. Oh. Yo na si jalousie zo ko deza ya pamba. Ya jalousie pamba te. Awa fanda wa koma mukolo awa wa chambre no yango wana mousse no yango wana. Mais biso bima ke ndoko sala vie. Et simbipe. Tala, au moins le roi de la foi ko na fabrica sa kabila. Héritier au kabila. Mais biso ba ki ben so to monde ba fabrica so beta bon matolo. Ah? Ah so la no mona ma seki e. Fabrica qui baisse à robot ça Fabrica Metinoa viens ni ko abosa ni pe abenye ya oh bino bozo sakane adi c'est sénateur te fait ngonga to cité na biso déjà moi conseil pour na rojengana okolo bani etake pe communicateur mais afa na mikolo to na ndako po akondi makasi koleka TV bongo nele monde mutu na matanga conseil pendo pesa ko mais ça conseil kaste atika na koleka na TV mikolo oyo loko apela ngeye apakola mwa mafuta ko vieux penaza moya ko beba koleka TV bongo et puis chemise na Beverly na latango trop basukolo mingi donc afa na mke nzamba sungi mwa santé zongi mais baluka na mutu mona mikolo ba tshena na lekara nana afa na moi parler atika ko bimema ko bimesenga ko bimi bonde tibiso ba douja sénateur na zaka na ngola na kena na potote mo senti que porte parole a wera leki mais c'est nga passe na ninga na be papa chéri Roger Ngando vena ko leka bongo chemise ah to leka ya to kuta mo msusu to sisi na biso mo ba mbote na bato ayo wa mbote vraiment donc na bato tout balinga radoucha sénateur donc to pe sinon merci pour ce mutazo kanisa bino zo pesa mine sika seka na considération na bino pour pas plata nzanza bato ba rande ko lia o lie pena pêche monene donc lie pena poisson monene hein et l'équilibre kolamani ke na monene donc o senti pena poisson na sani fani makemba pembele ba tige donc c'est peli ah chez plata nzanza bato zo se retrouver ah bambanda bazala wana bango te ezakara
papa bayaka na bamomi na bango mapena médecin à paner tour na bana baye kolia baza très à l'aise malila bien prince peka pembeni et puis na moni bongo nzamba visa Steve Kulumbimbi balobi koki mamba ngote 3 jours ka pa mbozi visa mutaza organiser na kati mboka tebi lo bagangi koma ya téléphone obengi ya moté ye pena relaxa ya agence ya ka fanda ba peso hamburger na sum au milieu ozozela papa yimoko aye Steve Kulumbimbi asali makambo dans 3 jours ozwi visa sans problème. Oh, ils ont dit, ah, on a bien maillot. Ah, tu es ça bon côté. Puis azara te ok kuna na bureau ko fanda bayambio. Steve Kulumbimbi bambote na place ozali na moni pe DDC Aigle. Ya na omi pour tout na kata soyo, tozaka toujours na sima donc kozelaka toujours maloba mokonzi DDC Aigle. Ya na omi pour tout. Ya na omi pour tout, ouais. Ya na minute oyo azo pesa batu misala na kata soyo empresaire donc asalemo ba empresa belé donc bato zo misala donc asungi gouvernement na nenga soyo plus de 72 personnes de bazu misala donc DDC Aigle donc ya na omi pour tout ba mbote na yo place ozali donc et puis na moni bongo FCC Mobimba a commencé par Ben Willy le Gabonais grand frère propre donc ba mbote na yo et puis Paulo dos Santos guerrier ba Nicolas Zotambola na chèque blanche donc on a sera PCO yo moko comment progresser na banque quoi donc Baudry Matadi l'Union européenne moi na liboso mama tikela biso koko maleka prêtre ba matembela simanda ko yeba lukanga na wenzeto baluki ka bobuki ouais moi na liboso mama tikela biso très mystique koko maleka prêtre moi mon numéro congolaise donc bambote na yo Dr Marcelo Sadi le savant noir bientôt makambo zo zonga Dr Marcelo bolingela vraiment quoi donc Marlène Lopez de grand matériel donc na minute yo makambo za déjà na nenga Luanda o nyonso za na posa azwa kisa ya nduta ya tampo azwa na posa la telamba kitoko azwa kabila kitoko au contacter major MLC Marlène Lopez de grand matériel donc pona kosukisa na ko kemingi te babi tout le monde a maître faut un aspect faut un bogar donc montre mo bo lukaralar na ye maître mo ya bien de so tangi kombo na yo tika bato ba mone baba le selongité quoi maître As ouais ya Luanda donc azala rapeka moko poto kotanga na biso ba kombe bete tant lobi de aboro na Kinshasa partout ba bi que maître As azala moko et l'autre mboko matete bomoko quoi donc ouais moi mon bali na ba lox ça soin quoi donc et l'autre mboko et puis na moni bongo payi tout son angole toujours cadré ka mars na ba salon kitoko et puis mbote na batutu balingaka adresse sénateur donc na ba ona boaki na ba ona boaki te na biga makambo silité to koboaka bino kaka donc ba fan tu les rois de la forêt tous ala toujours concentré na album na biso za koya morote et puis bientôt tozo boaka tous ces pays ici bas na kati mboka tous ces pays ici bas makam to six na biso non to six da ba clip dans une semaine da ba koya mort dans 10 jours ah ouais ba clip silaki donc ezaki na kati baba nini na kati nzungu bande kolamba vraiment ba clip pena donc makambo tout esili montage mixage tout esili avec un album eza na marché te biso to amutuka munene na ebisa ko loko moko boye donc ba ko tambola oyebi ke ba album na lobi na yo biso to amutuka munene tant to kota na prince donc Ketch Yas o 207 mitya mupanzi po soki to tuti to panzi merci ouais ça date hein ouais ça date so do cha ba date minene donc ba sali kutu bondi matin ouais ranson na ebisa oti na ilelo ate date so bino makanisa kilelo eza ndenge nini tena tun esi nango esi yebi te ka ba concert omona bato kenda kotonda ba concert omona bakenda kotonda bato yebi te ka bakoza peke abeti place à 40 000 places bato pe awera 15 000 personnes ba soutenir ye ah na ebisa oti atikele moi 25 000 na 25 000 merci beaucoup na bato to accompagner masola balabala boko takakotaka ah bokozala des sites donc pile le top des zalaka na masola balabala Fiscala, député Fiscala, donc Masola Balabala, donc beaucoup de wa beaucoup zala des cités, Rodrigo Maemba RM, Rodrigo Maemba RM, il y a sa chef Mambi, Masola Balabala, donc beaucoup de awa et que ça la bien, les Chowing mère doublée, les Chowing mère doublée. Yebisa ne la image maman na Davinel ayebisa Geluina Nick bazala penda na masolo balabala